bango peut-être bazelaka bayoka kaka sango ke makusuma kufi pour que baya kosala ba exhibition na bango palais du peuple quoi je ne sais mais vraiment indifférence moko eleki lokola un fait divers alors que 75 ans ya mutu lokola masumu de Brendé 58 ans ya art pour na mboka ko sepelisa population ko pesa ba ko redresser population pour que population asala makama malamu tala kaka auto sali mais on a constaté indifférence donc ni on so moni depuis to bandi mfuka na mfuka donc ozomona ngaya wa ba niongo na zanango soki na zaka ba nerf solide te tokoka kokuta na te to solo là j'ai écrit un peu partout à ta lettre moko ya accusé de réception exacte à ta lettre moko d'encouragement pour dire au féliciter cher ami toyoki que vous en tout cas rien du tout indifférence ya batu se dit que société na biso ba congolais to lingaka mingi côté négatif mais oh ça positif même makam soko sala makambo bien ba ko tia okate même soko lobby non na za problème ke boye mutu ezobeta non mais soko ba yogi okufi mais c'est tout le monde qui est mobilisé c'est comme si tu avais besoin de ça moni ngana sali 75 ans pour un artiste et puis c'est connu que pour un africain en général bakufaka entre 45 ans et 55 ans o etika la kawane koma ka bakamoko particulier mais un artiste en plus de ça na ba reporter ça ba makambo belebe na kokisi 75 ans à NTPC ba meilleur danseur na biso ezali 1 Ngalufar numéro 2 Maître Lombe Souka Maître Lombe yesika zolanda style ya Tabulei Ngalufar ya zolanda style ya Trio Majesty mais c'est formidable au moment qu'il a fait ceux qui batouillent balingana kana bango te basa ensemble te yoko ndima un responsable pour Ngalufar azana bana bazaba médecin azana bana bazaba pasteur tout ça mais là il mena aye pour que sepelisa vieux na ye masumu de Brendé président na ye masumu de Brendé tu as vu tout ce qu'il a fait là ngana bina kamoko kondima te donc na c'est voza sérieux voza papa toujours bien basket au panier basket oui le makambo basi so bazo swana basi mi balé so bazo swana on tiango bakam ANTPC Association nationale du théâtre populaire o yebani partout même s'il y a des consultations la présidence la primature ba yebi que association sérieuse o ezo rassembler ba tout ça si ko stango zo le babadeka wana banani parce que si ko ngana zo le bila on de bazo le bila moi na moi simoko boye na moi na moi simoko boye so qui prend nini ba zo kanate makamuna bango et mingi pe o mona bazo la lango bandeko na badbino ya ba YouTube tout ça bazo dramatiser qui ne connaissent rien à makambo ya biso ya ndenge to bakoti li okuna mais biso siko contenu ampleur to kende lango méthodiquement paf tant que to kutani o to kutana kate mama yo makambo na yo wana talaboui oh président vraiment même ngapé le makambo ngona zo soutenir ngo te me bafane oui mais bafane ba discipline ka bango mama if love is crazy, love is for me. Nanyangwa sala masumu tera mokili oyo atombola mosapi. Biso nyonso tuto zali bata masumu yango tozoluka elongi na Nzambe. Église ya Ozana efungwami na kati ya Paris, non loin ya Gare du Nord. Église oyo ezali église ya repentance, ya kokumisa Nzambe, église ya combat, ya ba prière ya autorité pona ko bengana monguna mingi pona ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance ba bikate boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours. Ozana besoin ya intermédiaire te pona ko mona papa Moïse. Chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance po ete Bible ezokoloba na biso ete zoto na biso ezali temple na Yesu. Awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima. Ozana besoin de délivrance boso na mokili suka nango okobika. Bato bakufa misu bakomi komona, bato ba AVC bakomi normal. Pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller. Contactez Maman Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage. Na umeli mingi na komela bakisi
na lembaki na obaki na tiki nzamba sala mais nzambe ya papa Moïse Makoma asalelinga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyen ozwa likangoli na yo batu bamonaka te bamoni na misu nanga bato batambola te batamboli na misu nanga eza kutu likambo te ke o bayebisinga nga moko okomona pe nzambo asalelinga aza pe capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga nzamba papa Moïse bisiko zali je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma nanyango azokoloba ete nzamba asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala awa bato babikaka toujours nzamba aza terminus ozana eza terminus tango bokoya bokobika kaka le 31 août 2025 église na biso efungwami na kati ya Paris ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h tina 6h biso na bandoki bitumba na bitumba nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso efungwami nazozela bino na moto émission à renfort estripisaka bino ezali oyo lobelaka masolo ya ba comédien en tout cas mbote na biso nyonso baeboza konda biso lelo nazali koyambela bino président Masumu de Brende yalaka ya la Fumwa Mbanza oyo azali président ya ANTPC association nationale de théâtre populaire et cinéma. C'est pourquoi le Tokumekato solo na ye surtout makambotali anniversaire na ye a 78 ans d'âge 56 ans d'âge p 76 ans d'âge et 75 ans voilà 75 ans d'âge et 58 ans de carrière. Le toujours solo na ye to yeba le pourquoi de toutes les choses par rapport à carrière na ye tout ce qu'on a fait na ye ezo le cas ndenge nini président Masumu mbote na yo mbote na yo ndeko amoni ton veste ça va fêter que ni to quoi président te jusque là fête l'équipe bien ko banda conférence de presse oyo bokimaki et puis le 9 oyo to salaki marche de santé ko banda place des artistes ti na homme à Sanef tout sali oyo to ko sala et pour tout ce pela ilongo na ba artiste comédien pour wana ezalaki kaka pour na ba artiste comédien tout kutana et nakanisi bozalaki bomonaki tosalaki oyo tokoki kosala musique orchestre beti bato babini bato bameli oyo bakoki komela mais difficulté na biso ezalaki kaka ke tozalaki na soutien te bakonzi nyonso kara ezala na niveau likolo ezala badéputé basénateur babourgmestre bahomme d'affaires bango peut-être bazelaka bayoka kaka sango ke Masumu akufi pour que baya kosala baexhibition na bango palais du peuple quoi je ne sais mais vraiment indifférence moko eleki lokola un fait divers alors que 75 ans ya mutu lokola Masumu de Brende 58 ans, il y a art pour mboka, ko sepelisa population, ko redresser la population pour que la population a salama kama malamu. Tala kaka auto sali. Mais on a constaté une différence. Donc, nous sommes moni depuis to bandi, mfuka na mfuka. Donc, nous sommes nga yawa, niongo na zanango, soki na zaka ba nerf solide te, to kwa kukuta na te to solo là. Ok. Mais bon, que voulez-vous? Et c'est nous allons que yo zala ki omoni ba bodo, omoni ba elombe, omoni ba bangalfar, omoni ba kata donc ba série nyonso donc tout le baké ba catégorie nyonso ba o bazaki disponible ya mo bazaki disponible ba yaki pour que to partager et sengwana président Masumu kotala mutu so nga sa eloko a préparer yango yimo konana
c'est comme si ozo planifier que ba aider est-ce que yo moko préparer qu'on a avant que le boko moko ya osimba o lisusu po Bible zo lo bango bien. Même Jésus soka ninga bikisa mutawa ba ozana nini. Tanga multiplier mapa alobaki bien. Bozana nini boyelanga mapa na multiplier. Yo moko nanu osalaki nini pour lelo yo o ba replenisher boy. Yo ozamundimi oyebi ke okufa. Pourquoi pas? Oyebi yango. Maintenant est-ce que toko kenanda kuna yo o la kisangai ba prévision oyo si ozwa po oyebi ke jour okufa ba dépense ba ko sala ya boy. Et ça différent par présent. S'il vous plaît. Si ko na ba na biso batamaye ba na biso. Mais tout juste ma réponse c'est ça bateza batomayele. Cela veut dire que liwa ba mukolote. Oh, liwa ba mukolote pe RT pengo même minute ba baraté. Ah bon? Ba ko préparer te. Pendant que nous là, c'est quoi yo préparer comme ça? Non, na ça soit na te. Na ça soit te. Quel sens? Yo fait na yo au chaka déjà que non année ozoya peut-être année 2024 2025 ngana ko organiser fait nga boy yo moko bande ko préparer on ndengeni c'est ça aussi. Mais ngana zo yebisa yo. Oyo yo moko na vie na yo privé. Il y a des choses que tu peux préparer, il y a des choses que okosenga que complément ezala. Je vous dis que ce qui a été fait, personne n'a pu senga un franc. Ce que vous allez dire, sincère, te belé, il y a eu un orchestre, il y a eu un sika climatisé, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ils ont calculé il y a un niveau nangai. Et ça, il y a un avion, un avion. Mais le niveau nangai, na place, place. Il faut la première place. Il faut la première place. Donc cela veut dire que dans le niveau nangai, on devrait sentir que tout ça. Tiens, yes quoi, tiens, fait 10 casiers. Oh non, 10 casiers, on ajoute 30. Donc on se demande que cela veut dire que niveau, mais il y a biso ezali. Papa, il y a remerciement. J'ai écrit un peu partout. À ta lettre, il y a accusé de réception. À ta lettre, d'encouragement. Pour dire, vous féliciter. Ah, cher ami, en tout cas, rien du tout. On connaîtra qui va difficulté place ni. Ni on se tout. Je te dis, indifférence, il y a battu. Se dit que société nabiso va congolais tolinga mingi côté négatif. Mais oh, il est positif. Même ce que c'est là, bien, mais ce que c'est là, bende, ceux qui osent vivre, tout ça, même ce que l'on dit, non, on a un problème, non. Mais ce que l'on dit, koufi. Mais c'est tout le monde qui est mobilisé. C'est comme si tu avais besoin de ça. On a 75 ans. Pour un artiste, et puis c'est connu que pour un Africain, en général, bakufaka entre 45 ans et 55 ans. Oyetika la kawane koma kabaka moko particulier. Mais un artiste en plus de ça, na ba reporter ça ba makambo belebe na kokisi 75 ans. Batu nyonso oyo ba yebangai. En tout cas di boni di mutuna biso nani yango akoki 75 nzambe kumba vraiment il dit nango ça prévu même si je n'ai rien tout kanga na kozanga te il faut na sala il faut na tia yata na losambo asali 58 ans di oyebi ke loko moko sala ka boye ndenge sepelisa ka biso tu fais na ba occasion bo tsoko fandi tu te dis je n'ai pas prêché dans le désert. Et puis, il y a des gens qui sont reconnaissants. Imprévu. Mira. Oh non, mais je ne pouvais pas passer inaperçu. D'ailleurs, Moulangi moko yo 20 moko na memelio. Et non moko terre. Peut-être que lobby va se manifester, mais jusqu'aujourd'hui nous avons moko te député moko te moko nani te o mutambongo moko bo tout ça mutapoto nini. Balobaka kosa na kokufa au moins na oyeba. Oui. Donc bala moko sentir que vous avez mal aimé. Dans notre casa mutu a promettre ngai mutapoto la patrona. Donc dès que nous avons eu réaction,
allez mbala moko mais déjà le fait d'avoir de s'être signalé c'est déjà beaucoup. Donc on a vu que dans ta case ceux qui déjà à se poser n'engwana zala là. Oui, ndenge na yoke la kaye donc yango nazolo bakena sepedi. On a vu force na zala là. Alors yemoko tala mokili mobimba personne et puis nazolo ba mingi oyo bazana ba moyens. Oh biso na bamboka na biso bazana ba moyens, ce sont des politiciens. Bah hommes d'affaires, mais rien du tout, mais heureusement que bon makambo ezoleka mais ndenge na lobi que sacrifice ya nini ya Pullman le 22 août. Ah bon nazotala d'ici na ebité émission na bino soko le quand j'aimerais que tokuta na sous na pesa bino compte rendu d'ici vendredi le mercredi jeudi vendredi na pourquoi soki bazana bango indifférent na kokasus komi bomate pour que d'abord il faut que louer la salle et puis ba makambo belé na ko au lieu que na sepela na ko komi boma autant Pullman je pense que Pullman a place moko te que bakenda kala hâte je sais que déjà ba compromis déjà oui ba contact déjà tout ça mais on attend que tout que nous fout arrêtez ka au foot oui c'est déjà arrêté tout ça na Bible na 2 Samuel si 1 kitati na c'est il y a un homme à Lobaki au nom de David. Est-ce que il n'y a pas quelqu'un dans la famille dans la famille de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Jonathan et David basalaka balapa kandai basaka lien moko boy ve moko. Ok, na kat na bango bauti ko sana mabete. Jonathan daka mwana ya Saoul. Azaka roi. Azaka ko luka boma David. Mais Jonathan le quoi ça nga David. Ayaka David papa nga boma yo, a protéger ka David, David akimaka. Mais un jour David anga zoka bokonzi. Mwana ya Jonathan pe kota kinda bota. Mon Jonathan comme il dit Mephibosheth. David dans azubo konda kanisi. Na oteate mena na loba na loba likambo pour mo comprendre comme na loba. Akanisi alobi ah est-ce que mutu moko selanga malamu Jonathan le banga bomanga la papa na ye. Na libota Saoul. Ezala mutu moko te atikala. Pour na malamu de bakina zo Mephibosheth ayaki aliaki ndakumona wa Mephibosheth na tango bade okima le maboto bokonzi mama na ye akosa kai makole bukanaka donc azai kotambola sutende ay kolia na roi bolamu ya papa Jonathan de efutaki Mephibosheth yango na lo boy. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelqu'un oyo ba pièce il y a présent masum ou à la vie bonamu ya présent masum ou à sala idika batu bonamu présent masum ou à sala ba utiliser ye na gouvernement na biso. Est-ce que bonamu wana mutu moko kanisa yango te? Na 57, na 75 ans d'âge, na 58 ans de carrière. Ah, c'est la président Masumu. Bolamu, le président Masumu pléniché boiseau les lami. Ah, est-ce que namino sur la salle et quelqu'un il n'a perçu? L'anniversaire d'un gars moutumo quoi zate, à quoi conseil l'anga malamu. Ça dit beaucoup. Ne pesinga pas, j'ai des larmes aux yeux. Kotala, moutoko la président Masumu azo les là, azo le baquet. A commis ma lettre partout, moutumo a coïdé été. Président Masumu, sans blague, nga funa epso vérité. Ngai nazaki na ba feti na obandaka liboso. Ozaki na Niangwe, j'étais là. Na filmé en équipe nanga, to chaka on a YouTube na talaki. Na tali suna o organiser marche de santé au leki. Nande ko to ba na niveau na ondo to kanisa eza yango te. Na niveau na yo elingi zelo moko événement.
lelo yo bakonzi ba Holanda yo bana no ba comédie ba Holanda yo attention les bakonzi bon NTPC da partout comme côté sango na monde et comme côté partout NTPC ya moko na ba comédien posa ikonyo présent et le roni ba sali pona à part ba polo onga la mba ba polo à part wana ba sali lioni bon pas ko so pas mais comédien mon sorti $1 comédien ka mo sorti $1 ba so le fait maman nani président nalina banana na ndenge kutokoloba wana ndenge yo moko za touché ndenge lisalisi monanité oyebi ke collègue na biso moko aza na Lubumbashi Manseba comment na ye Manseba tellement que en tout cas ayebani kuna a fêté 20 ans yazana Lubumbashi donc au Katanga voilà mais ce que tali fête ya salaki kuna nanga kutu na sali 58 ans kutu donc kokona kutu te gouverneur na ndenge ya solidarité ya ancien donc le grand Katanga gouverneur mama Masuka ya Lualaba ne muta azu soki na yebisi yo contribution na ye yo ko lobame donc nga kutu donc ata millimètre kutu kokate ozo ba gouverneur sans compter mais biso na Congo central artiste ko na zolo banayo bakubanda kutwa président assemblée provinciale na Congo central parce que je suis du Congo central mutna mudazana ba source na ye ngai po bino boye bakati po kusana tuni clan na bino pe na katsabuki paka ba clanté mutna mutu ifaye ba origine na ye awuta wapi tata na yo wapi bo wuta wapi to sa papa pala nga mulopo ba mutsusu ba yebi yango kutute donc ngana za muta Congo central place origine nga ezali donc mais à l'époque où il y avait un gouverneur qu'on appelait Jacques Mbadou Jacques Mbadou Fakiawa, on n'a pas compris ce qu'il ndenge ce qui est zalaka vous alliez m'envier pour y en tout cas azaki na idée moko to sala ba festival moko na espace Congo ba oyo bazana kine na ba oyo ba zalaka na Congo central to sala ba événement nous étions en train de préparer tout comment qui presque prêt à outé kufa et yesuka yo suka zalaka d'ailleurs kutu na lia beta karana batnyostu ndenge bande kona ba gouverneur au Katanga ya Lualaba ba soutenir Manseba ndenge na zolo bato ba yibi Manseba a sali 20 ans ya pratique il a fêté je crois il a 4 mois 5 mois mais souka comment na souka mais biso rien du tout gouverneur abiso ba yoki ba so yoka ngo président assemblée provinciale ba ministre provincial ba so yoka ba tout ça mais je vous assure que et ça passe. Alors, au niveau maintenant, il y a ANTPC. Au niveau ANTPC, après avoir été avec les autres amis, tout ça, l'analyse, tout ça, on dit, bon, ce qui te bandit, que ça, ça, cotisation. Et que paie ça trop qui dépendance, tout ça. Tout ça, le système, il peut permettre, et puis ça, moi, quand même que les gens sont avec vous. Et ça, la tête que au fêlé, parce qu'on pouvait organiser, ni ne artiste, non, on a quand même que non, et ça, quand même, et tout ça, ça, là, comment ça, là, que, comment fait contribution, et que ça, là, et ça peut volonté, na bango, pour contribuer na kati yango na moni pe tozaki na banini tout ça mais peut-être que na ndenge yozo kanisi là tu peux avoir raison que bango nyonso babanda mais ça un peu na kati ya malade na biso na ANTPC c'est dire que to mesana ko senga te à partir de biso moko pe même activité to salaka au moins to yamba ka ba ministre na biso hein to yamba ka ba ministre na biso
mais tout ça là on a bon on a biso moko na contribution tout ça là ba stratégie ndenge to lo bana okotomba tsomba t-shirt ndambo ekotika la tout donc tout ça là on déjà mais on ko senga moto oh mira on pesa nini tout ça nan to koma na to komina na nini wana et la faute na yo moko non faute ezali dans l'état na kati malwa muke dans l'état dans tous nos questions belé oui pour nous beaucoup d'artistes nous avons boyo no boyo makaba cotisation tout justement jusqu'à ce que et qui ko rattraper yo comment le cotisation pour la foot même à bureau na bino non ce qui ont monique tozi option na eloko moko boye to mesurer déjà comment on dit eloko ya mabe ekoki koloba na sima po bato mabe mitema mabe bazaka mingi omoni par exemple niki nazo loba muto pesinga bambongo te à supposer que cotisation moko esalemaka papa olingo mona déjà ba mena mutu mo la réserve le hôtel yokana olingo yoka déjà na niveau ya bato yo qui aime toujours ba sensation mbongo bazwa ki wana sans que bayeba soki ezwa ki 90 francs sans que bayeba mais lokolo bayoki kaka ba pesa ki bako lobby la côté positif te oyebi que soki ba lobby li mabe na bino et panzani déjà moye même soki boye après batu bayoka ki mabe bango te batu bako yoka bino tango boko se justifier c'est pourquoi on dit mieux vaut prévenir yangona yoza na milieu na biso tu peux dire aujourd'hui yoko ki ko yeba soki mbongo moko bimaki na nini wana ba mona mbongo mote to lia yango exacte parce que na mentalité na biso soki mutapesi mbongo na ye mutu apesi mbongo te ko yoko tia songi et réputation ya bato ça ya ko batela ni siko na zolo banoke loko to soki loko moko te personne ne peut le tout ça donc to zwande attitude compte tenu à mentalité na biso compte tenu à ndenge to zalaka tout simplement cela. Et alors les 12 ou les 22 août oui OK ba préparatifs ils ont qui seront et qui ne seront pas. Non mais le 22 zali soirée de gala ils allaient ba cadre nyonso ya ba niveau nyonso bourgmestre kubana chef de quartier nangai mutabalabala nangai chef de quartier bourgmestre de commune à niveau hôtel de ville de commune à niveau ya ba sénateur ya ba député de commune à niveau, il y a présidence. Donc, toutes les catégories socio-professionnelles. Il faut tout coûter sans oublier les artistes quand même. L'artiste peut pas aller. Déjà le 22 août, donc aujourd'hui c'est le 13, hein? Oui, c'est le 13. Mais il y a un lobby délai, vendredi. Dans 9 jours. Oui, parce que invité au moins, c'est quoi le problème belé 48 heures. 48 heures invitation. Oui. Bateau tangi déjà wana. Ba homme politique. Oui. Déjà le tangi. Déjà secrétariat là ba invitation. Mais non. Batala déjà après temps là-bas. Rien de tout ce qui va fonctionner, ce qui va fonctionner. Dès que la lettre arrive, par exemple, invitation. Au moins, na ba vrai bureau et ba ministre sikanini. Ba yeba place courrier ordinaire, invitation. Donc avant de traiter une invitation directement au service de protocole, déjà c'est un petit problème. 48 heures, on est invité à invité na yo, invitation na peut-être 48 heures, oui. Comme cela se fait. Peut-être que erreur au salaire qui ont été na nini na ba contact na yo pour ba sunga yo. Peut-être que ba tout est président. Nasina comment ça peut faire 2 mois. Ça peut faire 2 mois. Nous avons intérêt à côté de la vérité. Nous avons ce qui est réel. 58 ans de pratique théâtrale. Oui. Nini yo moni ya malamu na côté na yo surtout. Non, on a moni à malamu, c'est que bon, on a yébani un peu partout et que ceux qui yébani et que oso se comporter bien, ça peut te profiter
et qu'on profite pour résoudre certains même il y a mike comme quelque part peut-être que nombre ya batu et si coquille et que va continuer comme lobby mais yo yeba kitango ya papa tout c'est bloqué déjà mais un plus net yo et ça non problème était au côté bakangi na pèse exemple mo kaka oyo avantage tout ça nango mais bon na niveau ya bozwili ndé avantage vraiment exacté pour la structure yango tozo bunda na côté ba sokoda tozo bunda na niveau ministère de la culture avancement économique au salima un peu pour que nani statut artiste est comme vraiment en vigueur pour que ceux qui osent travailler na côté social na yo comment on appelle ça oui social et loko moko chaque fois ozo sala et loko 1 franc moko 2 francs moko elekanaka kuna jour okokoka lisusu kosala musala te okomi pensionné tout bangonde babana kopesaka yo quelque chose c'est comme un peu la sokoda ce qui est comme vraiment organisé et que on déclara ba œuvre na yo même ce qui oza le souté bana na yo bako bénéficier yango nozomona biso to bundaka makasi par rapport aux artistes musuba zaka na bango l'air bazoyeba te ce qu'ils doivent faire pour la vie bango so bamone na bango na TikTok tout ça ils croient que c'est ça la fin non nini dira oh mais ça mingi ingratitude hein? Il y a des gens qui font semblant c'est dit que amoni yo hein azo signaler ka na kintsweki mais bateaux bazar sincères qui sont rares. Ah, monsieur Matsumbu. Ah, venez un peu. Ah, non, un instant. Non, mais tout ça, on peut sauter. Mais merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour le pays dans le domaine de la culture et art. Biso période, moko boitala, mais grâce, non. En tout cas, des bateaux sincères, bazar mingite. Moussous, ils font semblant. Tant que les kikaka, tant beaucoup t'en mais André, monsieur Matsumbu, ou monsieur Nani. La place où les gars qui sont dans poto anate ah na mona ki batumi bal ah tout ça qui na mister na munga moko fan na yo ya mabe yekutu mutu asinala kinga tala masumu wana mais pourquoi il n'a pas il s'est pas manifesté oh non ndenge na tu vois ce que yo ki sangoni ngona tu te dis ah batongo pe na so salela vraiment boyer vraiment mais au Kolanda ngote sinon tu vas te décourager parce que net ngai ce qui na comme na 53 ans ngana sala ke sika mon côté. Il y a certains collègues, basalaka, na l'état, basali, tout ça. Mais là, ça, là, ici, à mon côté, nous sommes complètement, entièrement libéral. Pour nous, on comprend, écoutez, mais biso to ça, là, on a un peu scientifique. Ce qu'on a ça, les locaux, et fait nango, et que ça, pendant tel nombre de mois. Et ça, et puis, bon, non. Ce qu'on a ça, les locaux, que pendant un certain temps et puis na kati ya kaka musala nanga kaka oyo et ce n'est pas donné à tout le monde parce que c'est compliqué pour que osala un peu stable na makambo sala pour ata ozoka ndambo ozoka muke mais soko yebi que chaque le 15 ozoka 10 francs oyebi déjà que non makambo na na kosala ngo le 16 même aussi là nango mais na ko résoudre problème ngo le 16 na makambo na ko so le 15 yo za salaire mais na salaire te mais comme souvenir moko mona ki ya munene à part koyebana à part ni mais loko yo zwa otali pena que non bien matériel yo za ya musala mayele nangai moko ndenge na yekola na internat na tumba tout ça na kotanga na bakimpangu banini ba expérience na ngawana tina ekotanga na ina na sali na RTNC ba tout ça banini makamu na ngai minene wana yango nde komisa ngai na kombo yala mfuma mbanza et puis na monique na ndenge na ngai libéral artiste formé na kolanda usu te oyebi entre parenthèses toujours yebisa toujours bilenge bazoya sikoyo bazala troublé te na succès pour lobi le mondial ba mopepe tango tozolo bazosala maboke eza mutu moko un acteur azalaki acteur na groupe ya radio ezaki groupe kombe ya maboke te mais tellement que ye ayaki nepe sima na groupe yango tellement que a joué qui bien se confirmer dilelo bolanda ba maboke parce qu'il a déjà sont confirmés. Donc, ce qu'on a succès, il y a qu'à entretenir yango pour que lobby comme égrité, au banagolo contre, non, ma théâtre, on est à ma kamokili, ngana comme ça l'ensemble. Le kuta,
oza déçu ndenge oyebi kosalela nini na yo te. Donc il faut koyeba ko entretenir yango tozo lakisa ba jeune na biso keba tala ba difficulté ezalaka. Il faut boyeba ke mokili ezali mbanga taba lelo omati lobi okiti jour okokita kotiango te na compte malchance o bandoki okino kolala soki wapi basala yo nini non vanda sala examen de conscience. Tala ndenge nazalaki tango na bandi ko boya ba répétition nde sikoyo nde tango na boyi ko zala en contact na bato même ba matanga même kamo bisengo même bazo sala ba formation na zako kende te maintenant au reprendre ça. Alors nga sikoyo c'est un peu cette expérience et loko munene nazui ko yeba ko sale la baninga. Donc c'est la baninga. Ko sale la baninga. Matériel besoin te quoi le place tout ça la mission ça le pango na yo. Le pango ezaka ka ya uzoka na kada musala te bambongo bomba ka tota musu bakabela kiyo musala to ndenge nini. Nazolo bana yo que nazali comment métier libéral. Mutumbonko te absala pona ngai. On a koki kozwa yango te il fallait nazalango parce que nengo zolo baboye ils ont pensé que suponga il faut nazala biloko moko ya 7 étages. Donc, ils ont un niveau, je ne peux même pas commencer à parler de ça. Parce que Nathalie Ndambo na sali pour Namboka et que total bande qu'on a biso bazana ba Mikili Mususu tout ça et oya ko beli sanga tension tout ça. Or que ngana za na pesa ki ba tout rendez-vous to kuta na Susu na 1990. Fête monene ko salma après 15 ans. Donc alors tikangana koma tikuna ko pesa nga ba regretter na bana ko regretter moteme bana sala suki ndenge et puis baner na yeko kata c'est là to kutani on est toujours meka ko résister c'est là que toujours débrouiller na lobi na yo mutu moko te apesa ngambo salaire moko ngana za vraiment libéral mais mayele na ngande sala kana sala ba projet au moins par exemple film Simon Kimbangu ça me donne beaucoup d'ouverture mais zo pesa nga pe ba obstacle belé so na ko kuta mutu moko aza mokonzi projet zali ke to ko sala eloko moko boye mutu mokonzi ngo tango aza diacre na église évangélique soki ni wana tango mona Simon Kimbangu au lieu katala ngo comme culture pas une religion film nga eza religion te eza culture non mbala moko alazama non le ko pe mutu mwendo tout ça bino belinga ka chef na bino basala ba église na bino ba tomindele ou bozo s'inspirer na bato ya poto ba pesa bino bambong botonga ba église alwana nde siko difficile à tous les niveaux temo que ne pas faire dire kabo nani tant que oh non yemo ka za église na ye tant so mona makambo Kimbangu film Kimbangu aliénation mentale passe na zo mona yangwana mais mboka na mboka comme on dit soso pembe azanga te soki ndenge ni balobaka wana OK ne bo ya sami muto assemble kana l'église moko boy tout ça parce que moi ngana sala ni no je suis catholique mais qui sincérité ndezo senga ngana reconnaître ce que linge yiba valeur ya Kimbangu tanga histoire na ye kufani ko te ononga yido parce que yo ce que linga kaka baba oh nani selon Mathieu selon ce qui nani wana Mathieu bazali pe ko bat po ba koma ba tsheba nini wana mais oh ya biso mo Kimbangu sali pe tu peux vérifier tu vas en camera web c'est le premier miracle na ye asala na le pango tala ba koko na bango oui biso koko na biso ye tout ça tala ndako na tala wa place des choses visibles et vous allez vous lisez tala makamba loba ki pona mboka na biso tala bobo mais qui motema mabe mutongo assemble la pe makasi mais alingi ko reconnaître ba valeur ya ndeko na ye congolais te wa aloba un villageois ya kala qui ne connaissait rien ya monde mais azodo de la makamba monde mais tout ça la sincère alors ngana sali film na ngai wana parmi ba biloko zolo ba eloko nini zo bomba ce film là me permet ce qui n'a qu'un bapoto, c'est grâce à film nangai, nazo kende ba France, ba Allemagne, ba Belgique, na kena Angola, na Lunda Nord, kuna na zeko kakaba na Lunda, na komi na badundo kuna, na kena Namibie côté Namibie, na komona bangolais kuna mususu, balata vraiment bilamba te balata ga suki ba linko bima, balia ka mingi misuni ya ngombe kaka na milk ya ngombe ya ba zui na nini na ngombe. Donc tambuli na keba Pointe Noire na keba bisika belé. Ils ont fait l'angai, nazomona grâce à film moyo, nazomona bisika et puis nazomona ba culture et puis nazosala ba contact na ba konzi ya ba mindele. Tu vois eleki donc eleki nyonso yo koki koloba. Voilà.
il faut retenir que président Masumu azali icône, azali légende ya mboka oyo. Personne n'est ignorant, il y a carrière ya président Masumu. Tozali kolobela likambo ya 58 à carrière naye, paye 75 ans d'âge naye, c'est pourquoi tozali ko ça l'effort to kato ba kati naye. Bon vouloir mirater, yango monde ko insister. Bato balanda biso alors makambo très important. Comment quelqu'un oyo asali mboka, asali nyonso pona mboka mais azolela boy. Jusqu'à quand mutu akokolela asana posa pena pe va valoriser. C'est pourquoi l'occasion l'anniversaire na yo président Masumu message zoleka bato azolanda ekozamala mingi to ngala no penza na carrière na yo. Est-ce qu'il y a un Masumu oyo muzumo na bila ke o penza de Brende o pena yala kayal o pena fuma mbanza na sens nino na sens ya bana o peut-être yo format na bano nyonso na bazakata NTPC ba comédien nyonso. Non, je pense que eloko d'abord ya esengo ezali ko remarquer souci ya artiste comédien ya kolinga kozala lisanga. Ozomona ba catégorie nyonso tout ndenge toza boye mutu na mutu azana éducation na ye. Bamususu batanga te, bamususu batanga ndambo, bamususu babokwami na ba parents na bango, bamususu babokwami epai ya ba membre de famille, bamususu babokwami na ba camarade ya ba parents, mususu babokwami na batu ya balabala, mususu pe abotami akoli presque kaka ndenge wana. Sikoyo bango nyonso tu to biso nyonso tu tolinto sala musala oyo théâtre cinéma mutu na ndenge na ye compréhension na ye tout ça mais maintenant il faut que ça la effort o tia bango idéologie moko tala musala to ça les osenga to kutanaka to discutaka to yebana to salisana to tala ndenge ni tokoki kokende liboso et ils ont resengo mingi quand tu vois batu ba yekola te ba boko ba tata ba mama mikolo pe to komi na ba koko pe belé o baza to banda na bango to boti bana ba boti na bilenge bazoya et que soki makambo ezali oyo bazali disponible o siko moni makambo nzonzing eza makasi oko programmer activité moko boye mais soki mutu moko alobaki que tournage eza lundi et que va promettre hier à Kozwata nini en tout cas il faut kende kuna et mutande ngwana to comprendre okende ki ko tambola te mais okende na compte ya musala donc tu étais quand même de cœur avec nous mais ce ko ye okomona quand même okomona batu bakoki ko ya te na iloko moko isa na chance te za Masumu na lobby est-ce que yo mondo mona ka ata mwana moko mona mo yo na kati ya mwana ngo. Non, ndenge nga déjà nga naza pédagogue, naza enseignant, nazo bandela yo wana koyebisa yo ndenge batu baza ko considérer que ça l'ensemble. Kalate na lobaki na yo que Dieu m'a créé pour que na salela na encadre ka batu. Na ba ina kuna nga za ki président ba étudiant, tant naza ki na association nationale de non. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux.
Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Ça, c'est un concours. Concours de théâtre. Place Bodo Babima. Quelque part, comment na jouer rôle na nini ya Bodo. Parce que après concours, tout le monde va jeune wana babimi mbala moko ngai na sali recommandation na ina ba Bodo bakena ba ina wana tout ça. Na peu vidéo moi témoigner pour na yo hein. Mais il ne peut faire que ça. Donc na vie na ye Bodo. Vie na ye à cause de ba millions azwaka na yeso kenini mbongo liboso e frappa ye albi tia boye na cause na théâtre mutu apesa ye yango singai parce que na tiaki na rôle moko na salsa alors batu yozo le baba jeune bazoya tout ça là par rapport à Bodo tout ça na ba différence que ba 15 ans ce que combien donc bango par exemple baza batu ou bazo côté na idéologie c'est qui nous comptons. OK. Vous avez même bailombe baye sima na biso ozomona na ba idéologie et libukolo na biso tozana bangalufar ozomona na ba idéologie donc nous sommes là et na sima na biso nous avons na katikati wana tozana par exemple baisobe mutu lokolo sobe c'est un artiste ce que zuye mabe vraiment alors yo olukaka mabe na ba jumelle. OK. Omoni, on a cité pour te dire que Bazali, Moko, on a bandit cité Léon. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. OK, président. Yo Mokondo Zomona. Kobanda Ozwa, poste NTPC. Président NTPC. Au choix, to, aux la réussite. Réussite, ma cassi, au compte du matin. Parce que depuis que RDC a existé, l'Isanga Mokote, il y a des artistes, au Salima, et où il a une vingtaine d'années. Rien, ils sont des musiciens, ils sont des nani, ils sont des Moussous Koufaka, semaine ou anaka. Moussous peut passer yango, na ba 15h vers 18h, ba comme bunda et koufi. Ba Moussous biso yini 20 donc jamais donc biso doit battre record yango nazolo yo zalaka na biso aussi yo ka déjà que nini boni NTPC c'est Panzana qui déjà non mutu moko pour une raison une autre ko lobane kuna tout ça mais il ne sera pas soutenu donc lobane papa tika na yo et yango ozo remarqué que même dans la campagne à ma casse pour encadrer l'oxygène, le canto, la génération ezoya pour que dès que tu as tiqué la bango parce qu'il faut te tiquer la bango et ça l'a été que tant que banda faut vraiment président Massoumou Kaka il fallait non tout ça là que tout ça là t'es irremplaçable tout ça là remplaçable alors tu connais ça va dire il y a et l'autre moko te ya artiste et salema et wumela pe eza na réputation le kola biso ezalité donc c'est un atout yango wana nde tozo encadrer ba jeune nyonso o yaka mingi na ba activité tout ça là qui par exemple cérémonie les cas qui wana nyonso wana ce sont les tout wana kuna bazo sala ngo tout pour que ba yekola parce que ko sala pona baninga et c'est un sacrifice. Ce qui est abandonné. Il faut faire une réunion. Il faut résoudre tout ça. Il faut faire une réunion. Il faut ce qui est activité représenter 1, 2, 3 tout. Et auparavant, il y a beaucoup de gens peut-être que un TPC mais pour la comédien un TPC yo pesa biso mbongo biso luka mbongo yo pesa lo ba bien yo pesa biso mbongo
Président, quand nous avons ramonté, nous avons tout ça émission. Pour tout le monde, nous avons tout ça, question, nous avons tout répondre. Au Sali, dans un TP Sali 20 ans. Ça dit à 20 ans au Loba, depuis sa création. 20 ans. Papa, posez question, on va répondre à la question. Si on a déjà Sali 20 ans, nous avons auparavant, la comédie Bazaki n'a pas makasi. C'est comme si vous échouez. La comédie a comment divisé. C'est comme si vous êtes responsable de échouer dans le mandat il y a 20 ans. Et vous avez le les cas n'existent pas. Mais pour ça, c'est bien que le chef. Parce que nous avons président à comédien. Le cas n'existe pas. Il y a un seul banayo. ANTPC, Association nationale du théâtre populaire, il partout. Même s'il y a des consultations, la présidence, la primature, il y a que association sérieuse, ils ont rassemblé. Si on a des camps, parce que si on a moi, Simoko Boye, ceux qui prennent Nini, Bazo, Kanate, Bango, et Mingi, Père, on a besoin de YouTube, tout ça, dramatiser, qui ne connaissent rien à Makambo, ya biso, ya ndenge to bakoti le okuna, mais biso siko contenu ampleur to kenderango méthodiquement. Pas tant que to kutani. O to kutana kate. Maman, yo makambo na yo wana talaboui. Oh président vraiment même ngapé yo makambo na zo soutenir ngo teme ba fan. Oui, mais ba fan ba discipline na bango. Loba na bango que tu n'es pas contente de ça. Parce que quand on est au coin, il a dit alors que ce n'est pas notre esprit. Basinio, sotoza na bango bazana ba esprit wana te. O bazolanda moko wana bazolanda na bango tsuko kolanda nini. Mais bozolinga kopesa muyaka moko afingisa bayaka nyonso. Or bayaka ya mayele bazali, bayaka kitoko ya basi bazali, bayaka ba joueur kitoko bazali. Mais yuma moko muyaka moko apesa banini. Donc deux personnes, ils ont ça la net kaka tu yango solo banoke. Tout ce qui est négatif, il y a un débat. Mais on est positif. Ah, tout ça, le groupe ANTPC, vraiment. Ah, tout cas, quand même. N'est-ce vraiment ça, pour que ça la toujours ensemble. Tout ça, malgré la difficulté, n'est-ce pas, ok. Président, le compte de l'anniversaire Nayoto, c'est la 58 ans, c'est pas peu de choses, c'est pas. Il faut bien dire, c'est 58 ans de pratique. Sinon, on a 75 ans. Nous avons parlé mingi sur l'anniversaire Nayo, il y a 58 ans, il y a 75 ans. C'est pourquoi nous avons 58 ans de pratique. Et nous allons reprendre que Tina moment où tu as mercredi, Moutumoko a aidé Ngai à Zalité. Donc, Batunio, ce balubagama, vraiment, tout cas, et là, comme côté. Nana Takaza na lobby à s'annoncer déjà ok. Mais la équipe ministre il y a nani il y a santé bien Pierre Kazali mais à côté là bon mieux ce que que soit maison mikaka. Na tout comme on a surprise moko de gars qui na fête il y a Siatoula na muli buzaki on a ta fête et ce qu'on le au sala analyse a fait on a nengele kaki na surprise wana ulubani. Non, c'est pour vous dire que l'artiste comédien ou bazo soit vie na bango conjugal na sérieux bazali. Mususu zomo na bokilo yenge so ko moni caméra Mr Moko azui moi simoko ya poto yepe il faut azwa Mr Moko azui mobali ya poto yepe azuka et comme de concurrence tango koma kuna ba réalité akuna ya poto et ça compliqué et tant balubako poto ça cimetière ba artiste j'ai solo parce que mutu biso tango mutu zo kene poto bazo kene akena Paris so kene France que Paris or kazo kene na France mais place ya kovanda ezali la kula Kasumbalesa. Mais capital les alliés. Bon répéter na yende nini. Kokufa na ye artistiquement ikoki. Mutaye na Kinshasa. Ah boni mutana non akende na RDC. Mais na RDC azala na Kinzamvwet. Yo mena ozana Kinshasa wa vrai comédien ngo mais azala Kinzamvwet. Boko ngo répéter le wa. Donc la réalité otoza cimetière ba comédien. Mais pona wana bazana batala na bango mais moyen kokuta na ba travailler pe ba produire les até. Finalement makambo ça là au kana na vie na yote okomi ko sala yango omoni
parce que c'est un bon canabis qui bien basé que que l'état sécurisé kabino ba comédien mbele pété ba kenda ko luka vi kuna te non c'est mbele pe boye ah so bazali ambe bazali yonde bazate c'est ça aussi président et cause la yango yoka et cause la yango c'est comme cause la yango te parce que ce que na Belgique au monde artiste Michel d'origine suisse donc à na Suisse mais aïe bon ils ont développé mais aïe ko fana na Belgique donc ezalaka mutu na mutu na ndenge ya lulaka ngana lulaka mboka boye na linganga ndenge pesa ka muziki ngana lulaka nga muziki ya boye eza show ya mutu mais eza kaka teo parce que passe mais papa mais na biso totika la tokufa biso totika la awa na mboka tokufa non tokufa te parce que ni les gens choix c'est comme pe oyo ndeko oyo artiste azo pona akende akenda bikende la te ayeba pourquoi azo kende kuna na poto est-ce qu'il a étudié terrain comment maintenant à s'en prendre kuna moi si azo kende kuso kuna moi si yango réputation na ye vie na ye zandenge nini mobali oyo azo kende kuna vie na izani ozo landaka luyenge pour que okende ka kuna parce que azo zela yote na poto mindele bazo senga na balabala na bakati ya babus banini bazo senga ya passe bazali o bazo lala na balabala wana bazali alors yo uti no net biso na selembao ozo kende bazako zela yo kuna mindele bazo zela yo biso ozo kende du faut yeba eloko nini ko sala kuna sinon ko telengana comme yo bilobela tout ça awa ko mona ba petit frère na yo ba tel petit frère ya artiste Masumu abonye Masumu yo ka réponse avant dit banda kenda sala ka eloko moko te ndingo na mteba wango conseil on pesa ba comédien o babala basi ya poto na o babala mibala poto oitolo ba conseil ezali que moi si awa okobala mobala poto mobali awa okobala moi si ya poto mais ezala na ndenge ya aventure te ya kolula baninga te po bakei kuna omoni mususu ko kenda zo chance ya ouverture mais ce n'est pas donné à tout le monde yo soko zo kende calculer ba paramètres nyo tant nazo kende ko sala nini pour que permettre yo au sala 45 ans lokola ngai le 6 décembre nazo kokisa 45 ans de mariage ok omoni pour que au sala ngo ba yibi biso artiste bilinga bato ba désordre so ba nini tout ça mais ce qu'on so landela makambo na yo ordre oza mutu lokola tout le monde c'est pourquoi on dit aux gens de faire la différence entre yo ki mutu na ki artiste ce qu'on sangisi yango moi était si à tout là c'est quoi sa femme a prouvé que bazana excusez-moi on dirait ce qui 10 ans ce qui 15 ans de mariage ce qui non na basali déjà donc baboti déjà bana mikolo surpris on fait tu vois ezalaki mobali moi si kaka vandi tout ça lobi na ko sala type akeleki vacances na kine mais nazo landa ye kuna yebi eloko moko te ngati linga invitation président Masumu yoza président ba comédien tu ne peux pas manquer na surprise nazo sala na mobali na ngai donc nazo sala tout ye yebi te azana kine mais bombe la ye OK ngalobi voilà une femme et puis ba umeli tout ça biso to lingi ne bo na poto wana tout ça ba vandi ba yaka ba vacances ba kendeke tout ça ozobona tout et tant que zoko c'est le temps zokota ye mosi na ye azo c'est toke na fête soki ya nani wana sûrement ndeko na bango moninga na bango ka mikiliste ya yebika ye wana tie veste zoko briller azo la place azo kendete ayebika fête moko bazo kena madame tiko tango zo mataka pa hôtel moto bon yo za oui pour ça bon ben abano mon rapprochement la ceinture na ye artistique yo pose plus ça s'offense mon Masumu de brande même qui m'a dit kuta uti poto ya zala ki wana papa Lobé ozomona surprise le type donc ozomona si à tout la zo comprendre te madame makamuni no salinga ko makamuni moi c'est caractère à réussir kunaye à faire plaisir na mobali na c'est ça yango nde tozo senga na bandeko nyonso babali na poto o babali mibali o bien babali basi quoi couple eza couple mais to swango sérieux to landela ngote po moninga asalaki yo pe olingo sala tu vas échouer et puis o telengana na kisasa ndasuki na poto et o ko bela baner pam Luka mwasi ya malamu, Luka mibale malamu pour na poto bazali. Voilà ce que moi je peux dire. En tout cas pour na siatula to sepela ki makasi ndenge madame na ye asala ki surprise
tosepelaki et voilà po mikolo na ANTPC ba meilleur danseur na biso ezali 1 Ngalufar numéro 2 Maître Lombe Souka Maître Lombe yesu azolanda style ya Tabulei Ngalufar azolanda style ya Trio Majesty mais c'est formidable. On a fait Vimba. Si qu'on moni papa, ceux qui battent yo, balingana kana bangote basa ensemble té. Yo kondima un responsable. Ponga Ngalufar azana bana bazaba médecin, azana bana bazaba pasteur tout ça. Mais là il mena aye pour que sepelisa vieux na ye masumu de Brende. Président na ye masumu de Brende. Tu as vu tout ce qu'il a fait là. Au monde ba Ibakata, ba Karine Pala, ba na nyos ba Mama Mbudi. Donc fête na bango pour la président na bango. Tonga s'il vous plaît. Après ça. Ba rock bodo ba yo petit lelo kako bina ka bien. Ngana bina kamoko kondi mate donc na kasi ba sero voza. Sérieux voza papa. Toujours bien basket au panier. Au panier basket. Oui. Na mono zo et puis Pierrot, azabi na danse ya vimba. Nyonso tuwana, nyonso tu. Oyebi na vie, même aux âge, kolingate âge dominé yo. OK. Il faut ça la dominer na esprit. Okay. Esprit jeune. Parce que si vous avez un esprit jeune, d'abord, vous avez un banda, président Bisso, Mikolo, tout ça, parce que l'esprit est jeune. Je pousse, mais je raisonne en jeune. Et que ceux qui sont comme Bina, tout ça, comme dans le milieu, il y a des vieux, bon, ceux qui sont jeunes, sont méga dans la danse, ceux qui sont musiciens, il y a Mikolo, paf, tu bêtis na bino wana. Il y a des gens qui dans ce pays, il y a faire au Bina, deux ans. Nion surtout. À ta fallait. Nion surtout. Il y a quoi la mono bina. D'ailleurs, quand nazo luka, ni nanga nazo luka fali. Ce que bata fali bozali, boye bisaye que nazo luka. Ce que bata faire bazali, boye bisa nazo luka. Ce que boye nani batu ya wata, boye bisa. Nga ina kwa kozo problème. Bango bazala suku cité ndambu. Bon, nani bina filé. Bina filé. Bon yebisa. Nani quadra. Kofolomide. So yebisa que Masumu de Brende a fêté 75 ans d'âge. Eh bien, bon invité d'abord en privé. En privé d'abord, j'insiste. En privé et puis dans concert place n'a pas démontrer. C'est-à-dire que bon recevoir un gars d'abord en privé. Allez maintenant OK na scène na concert na banto na ba risquer même ba longo la certains danseurs. Il faut se dire me dit mais ndenge ni nzoka ndeza la rende boy mais yo ndenge ni nozo bien là-bas. Vraiment na yebi ko bina. Pourquoi choix? Et s'il vous plaît, d'abord sa question nanga est-ce que ça qui choix na yo to za ki bango moko nde mutu bayaki ko sala surprise ko beta na kati ya anniversaire na yo oyo osalaki to mona ka présence ya bata Pentagone Karine Pala na équipe na nyonso ba karaoke bazaki non c'est dire que bango tango bayoki que 75 ka balobi contribution na bisonine po yo tout à l'heure rezol bane il faut salisa bani biloko mususu ezalaka motema ya bato bango moko epesaka kitoko na moni kaka babisinga ke président est-ce que orchestre moko ekozala menga bidi ngana salisaka feti te oyo ezanga orchestre hein alors biso ba Pentagone pardon biso ba karaoke ba comédienne orchestre na biso tokoya pe kuna yangwana omonaki kuna bayaki ezana ngoteo soki non baye parce que c'est le président bango en dehors la monde va penser que pas enveloppe va pesi na brevet oui diplôme s'il vous plaît brevet ngutu na tiango pe na ndako wana parce que c'est marquant et ça kaka parmi ba biloko zolo ba wana mais bango mutu moko c'est dit que mutu na mutu yangona lobi que ba retardateur basalaka même bato basali net basali sangate basali net maboko makasi je sais que bako raisonner et que même après bako contacter nga pour dire en tout cas Masumu période surtout que période na sali ça qui le 9 hein 9 août le 8 bango nyonso o bazaki na gouvernement bazolinga bazala maintenu
o balinga ko kota na nini bazo espérer ba ministre ba longwa bango ba remplacer o mosu baza ba député mais ba lula kaka ba koma ba ki ministre bazo donc esprit ba tout ça qui en l'air tout ça mais je suis certain que ba ko récupérer parmi bato yo bazala quand même na idée moko na ngai il faut se rattraper. Faites ce que vous pouvez faire parce que faites nangai il faut na salle na Pullman le 22 oyo et le côté ce qui na monika le côté vendredi je vais annuler et ça n'a pas de problème la vie va continuer jour to zo bateau il va reconnaître ba ko sala pe quelque chose pour que to fêter na moni présence ya Ngadia dans la Kinshasa est-ce que déjà vous avez déjà Ngadia oui, surtout que na matanga le jour quand azoko mape n'avion ko kitaka zo kita actrice na yemo ko azodaye donc mauvaise coïncidence na yemo taye ko fêter na matanga pe écouter bon na habité comment il va s'organiser pour na yango mais toujours souhaiter kaka bon séjour lobby réunion ezalaki troupe na bango famille na ANTPC, CG, Azalaki Wanana, quelques membres pour que discuter nango. Ce qui émission est Sili, de CG, ça langai rapport nango ndenge makamboleki. Bon, en tout cas, tout comme dans cette émission nabiso, présente la question souka ou non tout nayo. ANTPC 20 ans. Une seule personne na tête ya NTPC. C'est comme ça ni politique à la présidence 20 ans. Au salanine. Et d'abord il faut retenir que tant on a la président wana nazali le coordonnateur mais batu basala kande ba secrétaire généraux ba vice-président Bangalofar ba Ramsès n'ena lobby structure ezali déjà ezali que pour la relève ezala et ce qui te oumeli c'est parce que tout le monde constate tant que ça sur ba élection tout ça la propagande pour la batunion songa na sala ka sous propagande parce que pour nanga batu musu fallait oyoto visa ba pour que ça la té n'ena lobby batu musu ba yeko remplacer puis association ekufi donc bazali to zoko tindika basala ka bota basala ka té basala bota ce qui situation sala bo ce qui fait que ce qui to zo umela c'est parce que batu bazomona que président Masumu ndenge yo zo ndima na yo kutika te parce que lobby toza sur nangote malamu toza la sur ya makambo za lelo yo amwe ke za ndenge zali batu nyonso ba postilaka po batu nyonso baza na ba comité na biso ba postilaka donc balingi ko servir communauté balingi ko servir baninga et na bango elongo bamsu bazali ba changeaka bamsu ba changeaka te bamsu donc ba remplacer toujours tokende ndenge wana. Par exemple le président Ilombe pendant un temps, je crois pendant 10 ans, il était secrétaire général. Mais depuis 7 ans, 6 ans, 7 ans, il est conseiller juridique. Et il est actif là-bas dans le poste naïe. Roch Bodouazaki, secrétaire général adjoint. C'est quoi comme conseiller nabiso artistique. Au monde donc c'est difficile de comprendre biso bato ba yebi biso te il faut parler du mal banin na biso mais papa yo mutu lokola quand même elombe mutu quand même lokola ba bodo mutu quand ba bangalfar mutu lokola na basi na biso ba kufi malheureusement ba mama dondo ba nan ba zala qui très actif tout ça ba mama Marie Hélène ba tout ça papa il ko za ba le kayembe avec le vice-président ba yaka na bango kaka papa. Ok, merci beaucoup, Président. Moi, je suis là au service. Je suis au service de la communauté. Nzamba salanga ipona salaka. Ce qui batu monique pour que bazala longue bazala fort l'unité rend fort et fait vaincre. Tozala c'est que ezalité que non yo umeli wana ce n'est pas la politique hein. Parce que politique ce que umeli c'est parce que batu musu balinga ya ko liape ndenge ni yozo liaga biso bafuta ka biso te yo vana ka biso moni ndenge to sala ka tout ça ben so prier réunion moko makamoko ezali to ça wana so ki likambo ezali to sala pour que to soit solution pona yo pona
l'unité renfort fait vaincre na bomoko bozala makasi pe longa kozala yango bozomona sauf kaka motu moko na vie privée na ye azaka moto likunia na vie privée na ye alingaka kosangana na baninga te na vie na privée na ye alingaka kosalisa baninga te ko contribuer na passe baninga te bango na mais on le bailo comme mingi parce que c'est la réalité minime mais kozala ignorante exactement pona arranger kozala ignorante ozotala mutana lobeni bino moko yoki bango kutu batu kolanda ete makambo azoloba ça n'a même pas de sens mais il faut boyeba ke mutu wana alobaka makambo ezanga sens bon il faut boyeba ke lokola tosala makambo tala mutu yango ye wana azoleka kuna bon éviter ye parce qu'il va raconter des histoires pendant que makambo nyonso bamoni ke eza bien mais ye wana na kimotema mabe oyebaka mpe batongo na mutu yango oyebaka ye azalaka moko avantage na biso ya yo moyebi ye mpe moko nalobi bakoleka 10 te. Merci beaucoup pour la présence. Massoumou de Brendé, il faut avoir un air solide parce que pour expliquer bien, à côté de Makambo, peut-être, ce qu'on a stratégie, peut-être, au côté de ma chambre, Moussou, Makamoussou, comme ma présence, Massoumou, comme la sous-commission d'Abisso, joyeux anniversaire, bonne continuité, parcours malamou, bateau balandio, va retenir Nini, pour tout ce qui ça peut profiter, ça peut numéro, Moutoumousso, condamné pour la musique. Quand pour ça que ça a aidé pour aider les alliés pour porter main forte pour une bonne réussite il y a anniversaire na yo ezali mais avec moyen continuer à consalater et ça numéro peut ça peut vous aider bon ngaza mutabatu nyonso naza pour tous les pays naza nationaliste na lingi mboka na ngai yangwana to longo ya wate to ke na poto te ba mikilite soki wapi passe na bisengo to zali awa mais ndenge na uta koloba naza na mutu RDC mais naza na ba origine nanga na Congo central bon soki nazo senga batu na rappeler que na kokisi 75 ans d'âge et puis 58 ans ya pratique artistique et que mutu nyonso oyo akoki kosalisa nga mpona milulu nyonso nazosalisa ya minene na hauteur na ngai na réputation na ngai et que tisiko mutu moko te à se prononcer nazo kene nango bi defa tout ça mais le 22 ezoya août il faut na salle sa soirée de gala bato yo pe bamoni ke bakoki ko aider na so salle bato bamoni ke bako aider nanga na eloko boye tout ça na longoli d'abord Congo central na ebi kuna biso mutu moko ko aider nga ko sala na tepo to za maboko makasi donc avantage kaka to soit na Simo Kimbangu na biso yende a pesi biso nde valeur mais sinon ba Congo nyonso to za maboko makasi to linga ko soutenir eloko ya ninga te to linga ko reconnaître valeur baninga bino na tie bino pembeni bo fanda na bino tranquille na égoïste na bino ki égoïste na ki soki nini bo fanda na bino na mesana mais batu mususu ba aide mingi na zwaka batu ya ba province mususu et ce qui est formidable et yango pe et puis ça va s'engona continuer parce que même bande qu'on a ngai to botama ya Congo central to zama boko makasi to kabaka te azala mokonzi azala nani peut-être que le monde azolo babo bako se prononcer mais til le azolo nazo regretter kaka gouverneur Mbadu utatika biso mais on appelle un micro c'est bango hein sur le PC il faut nous le micro pour le remercier Mbacha vraiment na kombo sanitaire na bande ko mususu bino nyonso bokoki kosala quelque chose na Lualaba Okatanga na Kivu wana na yoko bimaneti ka egrimoko akekuna po bomisa bate bien non mais soki ozana tu n'es pas politicien wana tu peux m'aider même babuka soki oza politicien te bato bazoko bomisa bate mais ba province nyonso tout même wana ba kwilu esala na la province c'est belé c'est quoi Kwango Olomami wapi kuna bino nyonso tout homme d'affaires professeur d'université politicien nani si vous pouvez assister Massoumou de Brendé pour depuis na bandi na défi na salisi ba spectacle na salisi ba makambu ba défi mais on mena munene sous cette kali soirée de gala les autres senga mbongo comme on a dit mais ngana zana mbongo te pourquoi il faut na salisa mais soki ba musu ba salisaka mais nga pourquoi na ko salate
parce qu'on veut me condamner parce que la pona musala oyo. Non, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être député. C'est presque un apostolat. Mais il faut qu'on sente quand même le soutien des siens. Il y a Bande Konayo d'abord, et puis il y a Batunio surtout. Merci Mingina Mwasi Nangai, Maman Afo. Maman Afo, allez soutenir yo. Oui, tout ça dit 45 ans, le 6 décembre, vous allez la sous-sport, vous allez la fête monene. Soki to defa soki to sala nini yo bakolinga kosala basala soki boyi na yo pe oza mutabakara uzala bakara na yo nazo pesa PDG ya Gecotrans nazo pesa mbote bana na ngai nazo pesa bino mbote merci bomona ki bango jour wana to sala ki marche tant to silisi na Oma Sanef mona ki ndenge comment salamaki to sala nini na biso tas ancien il y a un frère des écoles chrétiennes, président Nabiso général Bifumanu, Ayaki Wana, tout ça, Nazo Zelapé, Kado Nangai, na remercier Baptiste comédien Nyonso, tout Bayaki, Naba Oy Bazaki empêché, cas de maladie, cas de voyage, cas de nini, mais c'était vraiment très bien. Je remercier particulièrement Ngaloufar, président Ngaloufar, président Elombe, président Bodo. Je remercier Karine Pala, Okapi, Yekutunde, Azako Landela. Tous les jours, il faut bien, président, maintenant, aux un niveau nini. Et tel contact aux yeux. Bon, il y a un contact, on va saluer Kagari, maman, va saluer le côté. Ah, président, on découragé. Tout le bon, il y a tout ça. Nous remercier. Direction générale, il y a une académie de beaux-arts, va permettre que tout ça, la conférence de presse kuna. Et voilà un peu. Batunion soyo, c'est pour la Kanamasumu de Brendé, tout ça là ilongo, et que Dieu nous garde encore. Tout ça, à part film, il y a nani, bon, il y a Simon Kimbangu, Naza Conté, le premier Congolais, le premier dans le monde pour le film réservé à Simon Kimbangu. Vraiment pour moi, c'est le couronnement de ma vie artistique. Pour la Kati Nazalaki, tantôt caméraman, ngamoko na sali scénario, ngamoko na sali boye, ngamoko na jouer rôle principal de Kimbangu, ngamoko producteur, nazo somba de bloko balati. Vraiment c'est une expérience formidable. Numéro pour retenir que à partir de maintenant, ce que le monde masumu de Brendé na télévision qui bagola masumu, série moko boye, abandonnez tout ce que vous pouvez faire. Bolanda parce que maintenant na comme un professionnalisme plus il faut na sala biloko oyo il fait banda ko lekaka à travers le monde bato bako edenga pona kota ba structure nyonso contactez-moi venez voir les produits boko loba memasomo de Brendé yoza oza mystique ndeng bako on va vous contacter par quel numéro ba contacter ngai na plus 243 papa Willy Musheni mais boni toujours mukuta na terre tela ba makambo Papa Willy Mouchen, président. Mais Makambo Yangoyo. Ah, Papa Nabiso. Oh, IGF Nabiso. IGF. Gilles Alinguette. Gilles Alinguette. Attaque au longo, mais IGF, kaka. Bon. Plus 243. Plus 243. 89. 95. 51. 391. Plus 243. 89. 95. 51. 391. Merci mingi na bino nyonso bolandi biso makambo kolobeza ebele ebele. Oh azalaki na prise de vie ezalaki bongo Pierrot Lembinga président Masumu alobi tozo balisa yo Pierrot le célibataire tozo lukila ye mwasi kalate pour encadrer pour na moni azana ba idée bien soki azui mwasi ya bien lisusu akosala makambo koleka. D'ici là portez-vous bien. Merci, à très bientôt. Oyebi papa Oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema, oyebi papa,
Mwasi na bala na mbongo lelo asinginga divorcé. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mobali na bala kunzambe lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Na bala na bota batininga na ondevea utakuchela motema izakaka Yesu. Oyebi papa oyebi motema oyebi papa ozalaka na yo raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa ozalaka na yo raison. Oyebi papa oyebi motema oyebi papa ozalaka na yo raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa ozalaka na yo raison. Nabengaka yo monsieur raison nanga oyo ozalaka kaka na raison. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na nguya. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na elonga. Monsieur raison nanga yo nde nzambe na elonga. Yali monsieur raison nanga yo mopesi solution. Monsieur raison nanga yo mopesi solution. Abraham abengaki yo, je vais gérer le pourvoyeur.